Hello la famille, bonjour la famille. Awa toye ko présenter bino immeuble oyo. Donc ndaku ya R+1, aizana des appartements. A to banda ko lakisa bino avenue ndenge zali parce que tozana quartier moko isa purement résidentiel oyo tozola kisa banda ku ndenge zali ndenge ba voisins bazali parce que mingi erozo somba lupango to lukarana ko lakisa voisinage ndenge zali espace voisinage oyeba ovanda na banani et puis soko sombi quartier eza ndenge nini. Donc awa ndaku toye kotala yango yo eza ndaku moko ya R+1 eza na des appartements. Donc des appartements, il y a 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, portail yango yo, ils ont la dimension, il y a 10 mètres x 20, na des appartements likolo, voilà to luka peto kota na kati, ato la kilibanda kota na kati. Voilà donc ato koti na kati, tozotala, moyen to kota, to la kisaba appartement na kati, ezate parce que ba o bazawana, bazo louer, donc bazana droit à confidentialité. Yango to là que ça toujours libanda mais onyos akoza intéressé pata la tina kati donc ils a permis au côté tina kati au kotala donc immeuble oyo ndaku oyo avec des appartements appartement oyo ba locataire ba futara yango ezana revenu moko ya bien donc par appartement je crois bien ba futara $300 américains par appartement donc ils a appartement ba 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 chambres salon cuisine salle de bain. Donc, on a pris à $90,000 à discuter. Donc, il y a occasion franche. Il y a qu'à saisir pour nous voir. Et l'eau a bouillé, na prix wana a bien bouillé. Donc, avantage est que aux un parking, il y a 2 ou 3 véhicules à notre place tozo la qui ça. Et puis, immeuble est assez